Fayulu a le devoir avec Azana devoir à peuple Yamakala. Il a quitté pour la voie de répondre. Nous sommes dans Baboy. Bana Makala. Qui le manque à mater. Nazali mwana kisasa. Makala wana yebi, ngaba kuna na yebi, bumbu na yebi, ngiringiri. Natangira ngiringiri yawa. Fula lango ba makala ngunza. Ezalaki wapi? Mais est-ce que le lot fula ko kotawa? Mais ande konangai. Bandeko balingi batondisa mabenga na bango. Batondisa ba poche na bango. Babosani bana ya mboka. Nini? Le Congo nous appartient. Fayulu a le devoir avec Azana devoir à peuple Yamakala. Il a quitté pour la voie de répondre. Nous sommes dans Baboy. Bana Makala. Qui le manque à mater. Pourquoi votre Simba Congo et Sengi Bana Makala. On va voter Fayulu.
le président Martin Fayulu. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Au lieu de tomber dans ce bouton de bango, pour les livres, c'est les Lenguesa au thé. Et Lenguesa Oyo, et ça dans la 11 km à Pamba. Il y a un qui président élu Martin Fayulu. Biso to voter Kyo. Pour la balabala, les Lenguesa Oyo et Bonga. Bango, c'est la Nini. Biso, et si tu commis Moukana, Biso va décider, député de la ville de Mambasi, n'a commis Moukana et pas un ministre, il y a travaux publics. N'a commis Moukana et pas un gouverneur de la ville à Kinshasa. Pour Baya Gosala et Lenguesa. Ceux qui vont s'aller à monter, et Talibanwane. Bon, qui Biso? Municipalité. Mais vous avez dit que nous avons besoin de Mike Mukebai. Bakangia Nanko. Vous voyez bien moi? Nenge Toyibse Kibilo. N'a décidé. Dans la bouca, président Martin Fayulu a Kiboye. Tosuma Nekola Biso. Mike Mukebai. Azali la bananae. Vous avez dit que ma prime qui est salaire pendant 12 mois. Mais Babo Sani que Mike Mukebai est à la banane. Il faut que Sabango, il faut que les classes, il faut que l'ata. Ceux qui sont à la prison, on a ça dans les lignes. Il y a un autre le baki la bilo boye. Tout ça la cotisation. Souma Mike Mukebai. Vous savez pas de responsabilité. Vous savez pas de responsabilité. Bakitou Mezali Awa. L'économie, vous avez 500 francs. Vous avez 1000 francs. Vous avez $5. Vous avez $10. Tcha Awa. Et Zali pour encourager combattant la biso Mike Mukebai la série Mohamed de la Boko Makasi ayo kabisa Skazali Mike Mukebai Skazali la prison ayo kabisa Boko Makasi ouvre la Boko les sous Tombola Maboko Tombola Maboko président de l'Azokota Tombola Maboko Tombola Maboko bougez le président élu Martin Fayulu. Le temps de la barre s'il vous plaît. Ezali esengo kozala bana ya tata moko. Ezali esengo kozala bana ya mama moko. Passez comme ça s'il vous plaît. Ezali esengo kozala mboka oyo ya Congo. Bana ekolo moko. Bana ya tata moko. Mobutu ya solo azalaka dictateur. Pour la wana, tu es de côté, mais Mobutu a tiqué les biso et loko moko. Et loko nini? Et loko nini? Et loko nini? Mobutu héritage a tiqué la biso, ezali unité nationale, cohésion nationale. Et ça vous été? Et ça vous été? Oyo Yamabe a Salaka dictature Tolingaki to longola yango peuple a lobby a kolongola dictature na mboka oyo nazali mwana Kisasa makala awa na yebi ngaba kuna na yebi bumbu na yebi ngiringiri natangi na ngiringiri yawa fula lango ba makala ngunza ezalaki wapi mais est-ce que lelo fula ko kotawa mais ande ko nangai vérité
ans après l'indépendance. Motokutu Oyo azali na arrière-pays, na village, azali même qu'on respirer. Na te Oyo modernité, c'est ça? Est-ce que vous avez modernité awa? Awa, tout ça la ville moderne. Nzela ezali awa. Makada ezali awa. Soki mama azali na pasi ya kobota na butu balingi bameme na hôpital bakosala ndenge nini? Bakosala ndenge nini? Est-ce que bato oyo bavandi na makala bavandi na bumbu bazala congolais te? Est-ce que cuivre oyo eza kotekama na Congo, cobalt oyo kotekama na Congo eza ya bango te? Banzete oyo baza kokata baza koteka eza ya Congo te? Café oyo eza kotekama eza ya bato makala te? Bandeko na ngai ali pasi pe soni na mawa. Bandeko balingi batondisa mabenga na bango, batondisa baposhi na bango, babosani bana ya mboka nini alobi boye alobi ke kuna ba frapper alobi me 15 millions ekei wapi? Makangi Mike Mukebai, honorable Mukebai, azali député, Maponie Awa, na Kisasa, Masali complot, Makeyi na Assemblée provinciale.
balongoli ba humilité na ye balobi nini ameyoki bazali kobanga nyenye bazali kobanga honorable Mobukebai parce que azali moto ya vérité parce que ali moto alobaka polele bazali kobanga Mobukebai Oui, c'est ça, papa. Justice est gagnée. Il y a communauté internationale, Balobio, Bakomi, Sikoyo, qu'on respectait les droits humains. Est-ce que les droits, il y a honorable Mobukebai, était respecté? Batosi Yango, Bandeko Nangai, Biso Nyoso, Elongo, Tolanda Likamboana, Bandeko Yapoto, Bandeko Yobasana Diaspora, Bakocha Miso na Biso, Awa, Potosala Ete, Mobukebai Abima. Soki Babimisie Nokite. Tokotambola Awa, Pana Kosenga Libération, ya Mukingeza na mboka oyo. Tocheka ba dossier Awa. Tolobi kuna na ville ya Kinshasa. Baza koyiba mbongo. Mais sikoyo toyoki misusu baza na makala. Dossier mingi ekotaki. Ezalaki banzete na banzete elingi sawaki na banzete banzete eke wapi banzete eke wapi bilenge bazali awa banzete boyoki ngai komo nini soki olingi okontinue okontinue na bafamile na biso basusu baza na mwana misusu mibale misato mine mitano motoba nga naza na mwana ya bana mwambe mama na tata baboti biso mwambe nga naboti misato toyokani